Mbote na bato nyonso aux occasions landanga la vidéo ezangai Diego Milito artiste na bino leki na bino ndeko na bino en fait na sali vidéo yo nga na sala vraiment ba émission té depuis na longwe place na ndao sala. Ça fait 5 ans j'ai travaillé avec mon frère. Natikala oza na problème na été natikali ko baby sa musala na été natikali ko créer pe ba problème té na musala. J'étais toujours là présent na musala convenablement les alaka. Et na musala nyonso mutu asalaka ibongaka bénéficier ata quelque chose. Et ce qui nga na moni ke na se retrouver té na tali talent na ajo na zanango na ba responsabilité na okoma nango na tracer chemin na nga autrement banana tracer pe chemin na nga autrement nanu na leki na TVT pour na polémique to na finga mutu to na loba même ata A B C na lobité mais soyi botala ki direct live na nga acoustique na salaki bomona ke na zota tenter ya okata mandefu ata ya otsa ba coin ya bungisa te longi na nga la zwango te naki bakanganga lisolo na bete na acoustique wana bakanganga c'était vrai et son a elle sur sa vidéo o ezapo et comment net rythme et mutako kufa boete il faut na loba bato bota la biso boye baba problème ekomelanga na ebike bandeko na baza batupe o balinganga baza batupe ba croire tant suna talent na nga ya mukie oyo bamonaki na acoustique wana bazali nga za problème amututi na signera pe contrat à vie na mututi na zape na nyongote ya frère na ngai. Moi, j'ai travaillé avec mon frère sans intérêt, sans arrière-pensée. Depuis à Benganga, ils avaient avant anniversaire le 14 avril 2000, ça fait 5 ans. Donc, c'est quand un problème comme il y a le moyen de tambola, il y a Nanzela, il faut que Kanganga, il y a Bimi Boé, et Nana Ole Saba Nanga, Nana Obokolanga, et Lena Zalaki. Au travail wana na bénéficier nini naza ingrate ta musuba loba ingratitude naza mutu na mutu talent nanga o lelo bazo apprécier eza po esalisa nga na ba famille na ba ndeko pe ba croyaka na batu mususu ba croire na esoke ko ka osalisa nga te na oluka kaka nde mo mbala lukaka yango nga na oluka mais ya ko kangisanga ya ko tinda basoda bakangisa ngai nga za na mbongo ya ko futa chaque jour te na basoda na pe na ba avocat te po basambela ngai na pe na problème a mutu te nzamba za juste nga lelo so ba problème e komela nga kaka na ebike nzamba za juste mbote na bato nyonso aux occasions landanga la vidéo ezangai Diego Milito artiste na bino leki na bino ndeko na bino en fait na sali vidéo yo nga na sala vraiment ba émission té depuis na longwe place na ndao sala. Ça fait 5 ans j'ai travaillé avec mon frère. Natikala oza na problème na été natikali ko baby sa musala na été natikali ko créer pe ba problème té na musala. J'étais toujours là présent na musala convenablement les alaka. Et na musala nyonso mutu asalaka ibongaka bénéficier ata quelque chose. Et ce qui nga na moni ke na se retrouver té na tali talent na ajo na zanango na ba responsabilité na okoma nango na tracer chemin na nga autrement banana tracer pe chemin na nga autrement
nanu naleki na TVT mpona polémique to na finga moto to na loba même ata A B C nalobi te. Mais soki botalaki direct live nanga acoustique nasalaki bomonaki nazwa ata tente ya kokatama ndefu ata ya kotia bacoin ya bongisa te elongi na nga nazwa yango te. Naaki bakanganga lisolo na bete na acoustique wana bakanganga, c'était vrai. Et so na ye lisusu kosala video oyo eza po ekoma okoma neti rythme e moto akokufa boye te. Il faut naloba bato bootala biso boyeba baproblème ekomelanga. nayebi ke bandeko nanga baza bato mpe oyo balingaka nga baza bato mpe baocroire ntango mosusu na talent na ngai ya moke oyo bamonaki na acoustique wana bazali ngai aza na problème ya motu te. nasignaka mpe contrat à vie na motu te. naza mpe na niongo te ya frère na ngai. Moi j'ai travaillé avec mon frère sans intérêt, sans arrière-pensée. Depuis à Benganga, ils avaient avant anniversaire le 14 avril 2000, ça fait 5 ans. Donc, c'est quand un problème dans mon tout. Comme il y a le moyen de tambola, il y a Nanzela, il faut que Kanganga, moyen de bimi boye et nana on laisse ça nanga, nana oboko langa et les nazalaki pour travailler wana na bénéficier nini. Na bénéficier nini. Naza ingrate ta musu batu musu baloba ingratitude naza mutu na mutu talent nanga o lelo batu bazo apprécier eza po esalisa nga na ba famille na ba ndeko pe ba croyaka na batu mususu ba croire na esoke koka osalisa nga te na oluka kaka nde mwa mbala lukaka yango nga na oluka mais ya kokangisa nga ya kotinda basoda bakangisa ngai nga azala mbongo ya kofuta chaque jour te na basoda na pe na avocat te po basambela ngai na pe na problème ya mutu te nzambe aza juste nga lelo so ba problème ekomela nga kaka nayebi ke nzambe aza juste mbote na bato nyonso occasion landanga la vidéo eza ngai Diego Milito artiste na bino leki na bino ndeko na bino en fait nasali vidéo oyo nga nasala vraiment émission te depuis na longwe place na mbao sala. Ça fait 5 ans j'ai travaillé avec mon frère natikala ozala na problème na été natikali ko bebisa musala na été natikali ko créer pe ba problème te na musala. J'étais toujours là, présent, musala, convenablement, les alaba. Et na musala bien son mutasalara, il bongara bénéficier à quelque chose. Et ce qui nga, na monde qui na se retrouver te, na tali talent, na ajo, na zanango, na ba responsabilité na okuma nango, na traché chemin nanga autrement. Banana tracé pe chemin nanga autrement. Nanu naleki na TVT mpona polémique to na finga moto to na loba même ata A B C nalobi te. Mais soki botalaki direct live nanga acoustique nasalaki bomonaki nazwa ata tente ya kokatama ndefu ata ya kotia bacoin ya bongisa te elongi na nga nazwa yango te. Naaki bakanganga lisolo na bete na acoustique wana bakanganga, c'était vrai. Et so na ye lisusu kosala video oyo eza po ekoma okoma neti rythme e moto akokufa boye te. Il faut naloba bato bootala biso boyeba baproblème ekomelanga. nayebi ke bandeko nanga baza bato mpe oyo balingaka nga baza bato mpe baocroire ntango mosusu na talent na ngai ya moke oyo bamonaki na acoustique wana bazali ngai aza na problème ya motu te.
na signaka pe contrat à vie na mutu te naza pe na niongo te ya frère na ngai. Moi je travaille avec mon frère sans intérêt, sans arrière-pensée. Depuis à Benganga, ils avaient avant anniversaire le 14 avril 2000, ça fait 5 ans. Donc, c'est quand un problème dans comme il y a le moyen de tambola, il y a il faut pas kanganga, moyen de bimi boye et nana ole saba nanga, nana oboko langa, et les nazalaki pour travailler wana na bénéficier nini, na bénéficier nini. Naza ingrate ta msuba tumsuba loba ingratitude naza mutu na mutu talent nanga o lelo ba bazo apprécier eza po esalisanga na ba famille na ba ndeko pe ba croya kana ba tususo ba croire na et soke ko ka osalisanga te na oluka kaka nde mo mbala lukaka yango nga na oluka mais ya ko kangisanga ya ko tinda ba soda ba kangisa ngai nga azala mbongo ya kofuta chaque jour te na basoda na pe na ba avocat te po basambela ngai na pe na problème a mutu te nzambe aza juste nga lelo so ba problème ekomela nga kaka nayebi ke nzambe aza juste